C'est moi qui donne. Dans le bon ça l'émission. Bah ça dit. Guide pour la bonne. Si on a lobby A, 6 mois. Donc on a la manette moi dans la PlayStation chez moi. On a de la futilité. On a fait la légie. On a les places à l'émission. Non, les cas c'est émission pour là. Il y a de bien c'est là mais il y a d'autres émissions. Il y a de bien la question. On doit pas la question au niveau dit. Ngai ce qu'on a l'opinion la vie tous en actualité. Excellence que faut l'opinion mettre dans la splash. Héritier wa dana ba okinangola. C'est ça l'actualité to yeli. On continue la parenthèse ou sauf moi ba parenthèse ou sous. Est-ce que on peut y par respect la cadre à confrérie ndé na so répondre. On s'en point. On doit parler dans l'émission depuis la Lobabwe. Est-ce que vous avez donné des leçons? On a un exemplaire de comment moi na roi principal dans on pour répondre à la question ils ont attiré. Ngaka on les cette mission. Na mon actualité. On a une musicien baza respectueux qui. Ngaka yo sala analyse na mo. Nga ndi la fani bina démontrer la même bien. Bonjour la famille. Ndenge biso tolobaka tozalakawa. Ici, c'est le vieux père. Tofandaka na Seattle, Washington, pembe na Balaska. Likambo na moto te, mabembe liwa. Biso tobangaka te tozali. Nalandi mission na yoki mawa. Kozala na bandeko lokola ba Charlie Prince Boeza mawa. Ah! Ya boetolo ba gekofelo mede mutatindi yo beza ba sentiment na yo moko. Koyo kisabiso ba congolais nyonso soni ezo sala pasi komona ndeko vraiment batu bele bazomona pembe me yo zomona mwindo eza nini ezalaka nini mutema mabe oyo ekomi koleka soki président de la république akomi ko reconnaître que mutema mabe leki mingi na mboka c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas to bongisa ko ba congolais ezo sala mabe pour la génération. C'est pourquoi fallait pour palobaki eza foti biso ba journaliste ou bien ba chroniqueur ba youtubeurs ezo sala mabe na génération. Ba jar ya bandeko na biso ba Charlie Prince pardon ba jar ya bandeko na biso ba Calibre. To ko lapider te to ko ba mabe te mais il y a des foyers moko fo batu bazonga kana raison, batu bazonga kana raisonnement. Bakali mutema mabele kakatendeki mutema mabele kakatendeko oki koluka base bambonga ba YouTube ekokosa yo mbonga YouTube ekokosa yo mais réputation na yo oki kosomba ngote eloko zo sala wana zo ko gâcher réputation na yo mabe yo moko oki komema batinos na sentiment na yo dia lokuta yo comparer fali pour na héritier o comparer fali pour na héritier na mokola lelo zonga moto kondeko tozana musicien moko te biso to fandaka awa to ebi makamuni ndiere yo lekaka yo fani na Kinshasa ba unité ya lokuta ba unité ya mawa biso toza unité ya atumo mato ebi ba évolution mukili ndenge ne mukili za otambola kokosa batute kokosa matériel akokani même pas na linzaka ya fali ya comité. Donc hier moko futsoko zo koloba pona sentiment te batu ba yoka koza koloba ezo ko sala mabe bozo ko bomande héritier ko bom bo sala de façon que musique ya héritier yokana musique ya ba kofelo mile yokana c'est bon lelo ndenge yo za koloba boye ba koloba ke kofelo mede mutatindi yo peut-être non peut-être pays oui mais ce que ça non eza malamu mingi te ce que ça oui eza désolé vraiment toki ko changer vérité ba changer ngo te ato bombi ngo ndenge nene ko bimakaka comme ça botika la malamu bo totika la malamu bo sepeli bo like bo commenter ndenge ka ezali ma tona bansongi. Audio Jungle.